Ma mission TV, le miroir du monde. Moi, mon bal autant pour la ramener la Sénégal à Sarana n'est pas là yo. Hein? Tant on finga baninga babivia moi mon bal il faut qu'on luka. Ok kinga kati au poste le pasteur bwana kenda wapi. Oh nous doit mâchoire na elo esilate na progression et évolution de l'homme. Parce que mâchoire amuke zaka songe boy na tiko ko mona mobien. Mais ezonga au fil des années ya ba évolution humaine. Mais yé mâchoire na etikali kaka bongo. Ça veut dire que va évoluer trop tôt. Hein? Mâchoire ya Lacoste. Mâchoire etikali ya Lacoste, ça dit ya lia ya soki ndengeni. Na kolia bango moko na suite temps. Na kolia bango moko puis je vais les affronter. Banda lelo au sakani toke tribunal, au sakani na fundi au sakani toke na parquet. Onga député immunité au longwa. Tantinzaka, respectable ba honorable. Il va l'attendre à convoquer. Ba honorable oh ba honorable élu, oh ba mais ya par hasard. Par hasard te maman. Match échangé, perturbation koti. Ba koti matanga ba panzani. Ba yaki mulongo me ba zongi mutura mtunzela na tour de Babel. Nicolas Zakari ba baso. Ba petit wana mike baluki ba déstabiliser nga d'abord na niveau ya boulot politique. Ba koti ba réunion, ça va confondre ba. Siko lelo ba kono ko luka ko puiser sur la carte linga la face. Ya lo bete ya za mwana kila beta kende, abeta bil, abe asokola na mbulo so mona ke Mami Zakari. Mami Zakari makambo basi yo sala la ndenge nini. Moi si dans liboso bala ete pona nini. Poza la kamami. Okenda ka Sénégal okenda ko nini. So boye kota buku na ali, boye kota ki yanke na sapona véritable kinois véritable dikando. Né et grandi à Kinshasa. Donc nazala bino na ko affronter dans tous les niveaux. Na ko bino te mikolo bo bozanga équipe. Comme c'est équipe ni. Ya na to ba ya ba kanga mona soda. Tozana kan chachi, kan lufungula, kan kabila, baka onyoso zaka. Ye Mami Zakari atonga ni na kata ata mai ata école ata baba pesa. Ba villageois boye 2 jours na kata Kinshasa, bokasi ko bo reçoit elo soute. Ngamona telemi ngamona bandi. To reçoit na to fan. Obonga makana nzela, jouna okuta na bino na nzela. Ozala makasi. Ma mission TV, le miroir du monde. Kinshasa Analyse, votre émission. Bienvenue encore une fois, Bibi Kapinga à la présentation toujours de cette émission. Merci à la grande équipe de Kinshasa Analyse. Merci à Richard Kapoukou, Moïse et puis to benga rabango ba soldat ya Ma Mission TV. Boza ebele ya kolanda biso de partout, to ebike bozali ko luka ko eba to kolobela lisusu nini, mais na kati ya Kinshasa Analyse ya mokolo ya lelo to milobeli to meka un peu ko toucher quelques points d'actualité, to meka peu ko sala ba analyse, to sala muke analyse sur 100 jours, to sala muke analyse sur ba homme politique o lelo ba komi ko fingana, to pe ko se clashane, to benga ondengwana. Et puis to sala analyse muke sur Lamuka, to sala analyse muke sur arrivée ya ndeko Moïse Katumbi kuna na ngambo ya ngambo ya Lubumbashi. Est-ce que ndeko Moïse Katumbi akozala na ndeko Martin Fayulu, to moni pe kuna ndeko Delice Sanga na ndeko Claudel bango basali ba déclaration na bango balobi bazali na kati ya Lamuka te, mais bazali na kati ya ensemble ezolinga penza ko pesa message nini. Lelo na kosala analyse ensemble avec l'une de concert oyo à lobi la rappel politique, il y a sa rappel femme de terrain. Babenge na kombo ya Margot, à qui je dis bonjour. Margot Boni. Bonjour, Bibi Kapinga, ma mission des arènes de la politique et des arènes de musique. Merci beaucoup. Mission des arènes de la politique et des arènes de musique. Bonjour, Nabayo, Bolandara Biso, Naitando Ikeba, Bolandara Biso, Nabayo, Ngele, Kuna, la diaspora, Bandeko, monde entier, Mobimba, Bambo, Tenabino, Bisika, aujourd'hui. Alors, Margot, Naniga, qui te salam qui analyse sur Makambonion, sur Ezali Kosala, Malakatia politique, Naniga, to Bandana, on a 100 jours, il y a président de la République. En tant que Bopadi Sango, en tant que femme du terrain, Ndengeni Omoni, 100 jours, est-ce que tu peux sango 80%, est-ce que tu peux sango 20%, 10%, tu peux sango 0%? Ngapolanga 100 jours, ils ont 10%. Pourquoi 10%? Parce que logement dans les salamité, transport équité, nous sommes dans assez parce que mon condamné a un souci, il y a rebongi ça.
Congo mais eloko nini badongolo misu nde baza ebele tout autour à président bazo ko soutenir vraiment malamu te po totala ete tala nanu na Kasumbalesa ça nanu erreur grave babimisi $500,000 pour basala kaka makambo ya frontière à Kasumbalesa mais budget nango toyoki ebimi $1,500,000 $1 million eke wapi toye ala Kinshasa OVD bolobi ba chinois ba kende ba chinois te banani te donc to peut ça OVD na OR basani basala musala to komi na OR na OVD boy banzela nga na okamwa elongo la kimbute ko bala Gentini et ko mo kitina Victor botomboli pantalon tomboli makolo donc zola ki c'est que OVD na nous simple penza te pour la société au sala musala mais makoki to moni mo mosusu pe makoki ezali kopesa même bango peta mosusu bazali kolongola pourcentage oyo ebele ya ngambo la bango ya kolia ndenge tomonaka deux fois il faut mwana mboka Thomas Louaka loba vérité tant le président lancé 100 jours to moni mwana mboka Thomas Louaka pesi bango ba mituka alobi te ote mituka yo banja oyo eza pour te to sa nini to sa misala 100 jours nyoka moi lokwa na ye apona ko maboko na nyoka ni banzela nyonso malembe 100 jours comme à 200 jours mais normalement 5 ans et Félix Tshisekedi déjà pour 100 jours et ça pour 5 ans 100 jours ça comme que tout le bas moi ba biloko ezaki d'urgence pour basa là mais le logement vraiment zéro tandis que tozo mona bakoko nyangi bazo tambola tozo mona ba secrétaire habitat bazo bazana bango à l'aise mais tozo mona vraiment que eloko vraiment ya malonga vraiment exactement ba sous pesa milité to pesa na nous présent sous 5 ans yango peut robet ya pe moi c'était mon équipe à presse présidentielle moi la mboka Abraham Loaka Banga ce qui Loaka bo ndora bwanga bengi pena ndebo bengi la ndora bwanga na osenga na nous na otobenga faiseur du roi moi la mboka Vital Kamerhe mais benda bango isuno matoi ezate que solo bara 50 langues ne oza maîtrise ya communication non tout le monde a 100 jours et ça vraiment ils ont la visibilité dans la TV visibilité c'est parce que bozo linga bozo mi pesa na musala te bozo mi pesa ni na kibongai pona bo prouver batu non Jean-Marie Kassambata za ma bene mais tout le monde a 5 chantiers ils ont la visibilité bazo ke ba matadi bazo ke ba Bukavu banini tout le monde a visibilité 5 chantiers mais bino oyo 100 jours et le commenter na TV est-ce que ça l'était parce que bazana ba télévision mingité non le président de la République azana na télévision mo peut-être baza pro Félix maman likamba pro Félix ezate adjoint Abraham to bengi assistant na biso ifasik mon mboka Giscard Kusema à ma grande surprise non comme on a RTNC na monia ya mbi président OVD na office des routes mbi bango a remis au chaba photo au lieu de cha image au chaba photo tant qu'un assistant vraiment peut-être que ça non monté non toujours c'est bon on va professionnel biso to ba amateur pour to nommer la bagage on va professionnel de bosani no esengeli de 3 nanou to c'est appelle la presse présidentielle hein botika non qui complexe wana complexe ça le boko mona le ba ta presse en ligne pamba mais quand la presse en ligne ba bundela kabino et ça ka to kita limité aux autres au bibi tongo ti minuit aux autres en makolo pour la ligne aux arara na souci à changement le presse en ligne peut biso to zabe ba faiseur du roi pour biso le pour le mo mboka fait ça qui va vérité et ça pour ne pas biso to kata le ko to le kisara mobimba par rapport à ndeko na biso oyo pour alternance sangi si biso le RTN ça comme au chamunoko OK le na IDPS au mona bazana mo manifestation mona attaché de presse muta RTN merci pour alternance l'autre ko lo bayangwana et ce qui te lobby total peut-être 44 à 100 jours na moi sous katomoni président de la République a uti ko sangana mini séminaire et uti koleka kuna ezali koleka tant mosusu e possible mokolo lelo na ba gouverneur nyonso ya ba province mais ba tebele ba salut ba critique ba lobby ba gouverneur misusu ba ina bango na ba chemus est-ce que penza bazali kopesa honneur na président de la République to pe respect penza na président de la République est-ce que bazali penza ko zoyer na esika na ya président de la République et puis ndenge nini omoni séminaire wana eleki et puis moi ya président to pe discours à président normalement non comme on soit pour na ba chemise mais non tout ça ba bantou hein tout ce qu'on imite ba mindele tout ça ba bantou
bon aussi comme muda ayaki peut-être dans d'autres pays muso africain muda là par exemple Zebola na on doit nga ko tata respecter présenté nous sommes des banques tout ka ba critique wana ke oh boy non te mena kinga kati bakena kina ba veste balongola ki veste tête kali na chemise ndeko Margot kasi dola yisi ba monani dola yisi monani mo konzamboka fait qui c'est que dit Kabil, moi, Joseph Kabila lokola sénateur à vie, à sa autorité morale, il y a FCC. Donc c'est normal. Bango ba ebi Kabil, moi, fait c'est que a pesi bango maloba. Abi o akosala mabe nazana l'été zana simana e. Oyo mona ki kutute, moi sonyi muke moi mboka zoe Kabila za ki na eko yoka. Po ebi ke non. Na mito za susu biso des que moi mboka fait c'est que azo sa nini azo diriger. En plus moi la banque Joseph Kabila a bendi bato FCC mato ya binga za autorité morale FCC ça sous mon compte mboka te botika ba division bozo sala non le président de la République ezali Félix Tshisekedi pe ache bango a mettre bango en garde ache bango en garde pour les on les a na mingi ka mingi de bazo la makala bato babimi makala bato bazo kota bozo mononga le roi ba mais mingi kala mingi te bango la minoko mboka po mingi pe banda ko ebele bazo kangezo zonga na maboko ya leta tokene muke na ngambo ya Kisangani esika ndeko Martin Fayulu azali tomoni asali meeting ya monene bazali ko benga ngo mikolo ko benga ele incontournable na ba meeting to pe na population o ezali ko telema na sima na ye ndeko Martin Fayulu asali population moko asali plein moko ndenge balobaka pa ba congolais asali plein moko impossible na Kisangani e bato bakanisa kitongo mosusu ndenge makamba maponomele ki akoteni ba meeting akosala sous ba plainte plein ils ont elorota ndo ça pour la curiosité to ya non tale la tindeni aloto binande lelo c'est qui ça né mais message na ye yo kangote eza bien biso to lobaka on to baka jo eza musika mo la mboka Martin Fayulu sangana feti c'est que ba benga biso ba très très o te ozo ko ça non to a besoin unité mon ngai loko salinga sengo komona mona mboka Martin Fayulu n'a pas si peu pour nani et c'est on a pour andimiete il faut sangana Félix Tshisekedi pas ces années bien le bio coalition entre FCC na cash te FCC baza la coalition na lamuka bo tout na pour nani exemple typique toke awa na mboka na biso na est awa élection ba gouverneur tandis que bato la muka bazé belé na Nord Kivu ba pesi et wana et pas ya FCC siko wana bolobité réseau la muka bo publier te bo sali montage te mais biso awa ezaki amona mboka gentili na bato mona awa to mona nginde eyindaki oh il y a une coalition boina boina na oka moi tant mona mboka Martin Fayulu abifo mona mboka Félix Tshisekedi a divorcé na FCC na Raïs mona mboka divorcé ndenge nini la muka na nubo divorcé na nuna FCC ba ko divorcer ndenge nini la muka atika ko sangana te na FCC bato mosusu bazali ko se poser ba question bato mosusu ba koluka tant mosusu ba sala ba critique moko ekoleka biso tant mosusu moto sénateur à vie Joseph Kabila lobi boy après matinée politique oyo mona mboka Martin Fayulu la secteur ngota ki États-Unis lobi na rosala point de presse na kolobana yaki ko senga nga pouvoir mais badmingi babeta ki kamwana kara moi la mboka Martin Fayulu fois de neza pembeni ya palais de la nation za pembeni place ne so moi mboka Joseph Kabila vandaki les bamba lobaraka ya y contrat mais le 28 décembre moi la mboka Néhémie aki ko solana na Martin Fayulu basolaka nini balobaka nini balukaka ndenge ni ba ko solola po Martin Fayulu a tena se bazo trouver trop radical azolinga lisolo te bango bazalaki na posa ya kozwa bazala na basoda bazala na nani na makambo ebele wana na kati ya pouvoir mais ndeko Martin Fayulu akangaki penza motema lobi ye na ngambo na ye makambo wana ko permettre te ndeko Fachi ye azalaki un peu libéral apesi bango et voilà le place to komi balobara Socrate aloba connais-toi toi-même donc on a bato e barabatu te on doit trahir yo azara pembeni moi mboka Martin Fayulu antimaka eloko ebomaka ezaka nini ba mitu oyo minene bazaki likolo na ye lokola mwana mboka Jean-Pierre Bemba na mwana mboka Moïse Katumbi bango nde bakasaki mais lelo tozokamwa lelo
dans la place bamemi mwana mboka Martin Fayulu lelo eza isusu la muka tia mwana mboka Martin Fayulu komi ko tenir malobanese eza isusu dynamique opposition te sile komi kaka Martin Fayulu madidi eloko nini yemki koloba ete Martin Fayulu azali soldat du peuple ndenge to Olivier ngai esala nga mwa pasi pour être vieux à côté d'une distraction mingi. Ce que lelo a été à tenir maloba bongo. Bongo bande on a biso oyo ya pareko o ba soutenir les 10 mai o ba tambola qui devant maison ya baké na Union européenne baké kolobela makambu ya vérité des urnes. Lelo to kosuka ba kosuka na bango wapi. A féliciter ta bato a pareko. A féliciter bango te to monia tenir meeting na lobeta te to zane na besoin que to sangana. Biso Congolais tozala inu to bengana nde monguna oyo Rwanda eko telema o ba eko telema na biso na mboka na biso basala nini ba kende donc eloko pe to ki ko bakisa lisusu koloba mingi eza ete bandeko na biso lamuka aza ennemi ya kashte lamuka aza ennemi ya Tshisekedi te ennemi ya Kamere te parce que ngana za biso so yebi ba padisa mingi te to sara masolo etali politique Vital, moi, je suis quand même Martin Fayulu bayo Canada. Bayo Canada, banda kala. Bando yo Canada. Donc bayo ça la groupe de 7. Parce qu'il y a bandé comme on a déjà des Vital Kamere, azali un pied dedans, un pied dehors. Bon, ça va un pied dedans, un pied dehors. Oh, bon, la Kamere n'est pas à rendre la sarane pour les poissons. On se va ndenge moko. Bazaki na triomphe la babi, baba ke Genève. Bo trahir bisote na ya trahir. On t'a trahir à ça. Félix Tshisekedi. Nani? Selon Bango parce qu'il a dimi pouvoir nangambo ya FCC. Le système a les corbeaux et les renards. Là tous au fromage. Tous fromage. Oui, moi mboka muzito alobani. Alobete omoni moi na mboka Félix Tshisekedi. Aza plus malin que Kabila. Parce que bon on a oh président boy non. Félix aza na logique moko ata botama na motema bo mama mais aza na logique moko ya makasi. Mende kozali komona ngambo ya lamuka to pesa bango kaka 100 ans to ndenge nini parce que skuna to moni ndeko Martin Fayulu azo tenir toujours ba tourner na ye ba meeting na ye et na ngambo kuna to moni ndeko Moïse Katumbi azali kozonga le 20 ndeko Bemba pe azali koya l'un de ces 4 matins. Est-ce que le 20 wana ndeko Moïse Katumbi akoya Fayulu pe akokende pona koyamba ndeko Moïse Katumbi ndenge nyo zali komona lamuka eza la chance mais eza la ba opportuniste belé na kati la lamuka. Moi je suis né Congo. Comme on a le roi Jean-Claude Wemba so pe sa président de la République 48 heures premier ministre Jean-Claude Wemba sali le hôtel na kati ba né Congo. Nga amuna na ngelo te Jean-Claude Wemba sala na Congo central nga amona le hôtel. Mais boza wana muloko delice sanga c'est sanga le lozo bagia zara la muka te lobina nuto loba to benda o matoyi c'est rappeler moi na mboka c'est sanga mbongo nyoso Moïse Katumbi banda ko tinde banda ko yepa na et pas delice sanga okokendo osali makambo la muka ya ensemble la muka boy mbongo fe uta wapi et pas delice sanga tant ba komi la muka nde babite moi na mboka Pierre Lumbi habite nga na récupérer nde makoki mbongo nde komi epa na nga. Moi la mboka après c'est penge pour afuta communication la mboka kenda kozona mbongo nanu na côté ya GB wana aki azwi mbongo epa ya moi la mboka Pierre Lumbi ya futi presse pour la nini c'est ça lelo Angoli alors bien ça na ensemble mais na la muka nde ba compter li susute azana la muka azape na ensemble est-ce que ba c'est ça ngazaka conseiller ex président Lobango alobango te mais baninga nde bobimisaka nde poisa c'est ça ngana lubaya baza ba to baza le corps à pouvoir bango ba ça so gouvernement l'équipe le bango ba kozwa ba poste yango ba libaza la prof Félix exact Félix ayebi nani abundi nani asali boye bolingi le koso bolingi jeunesse ezala na kaka bino. Moi, je suis Claudel Lubaya. Moi, ça m'étonne l'autre fois qui la cour constitutionnelle. Après, c'est une interview à Zolobake. Moi, je ne vous connais pas. Est-ce qu'il y a un binote? Il est d'abord trop orgueilleux. Azana orgueil, Azana gay, le bas blanchard, mon sac. Azana orgueil, mon ya makasi. De bon, tu as hein?
Moïse Katumbi a Tchabino Kate. Fallait pas au Tchabino Kate. Bon, le canon se positionner nan. Les lorsque qui rassemblement, oh ils a quand on limité Kabouane ils a pour na bana moi na mboka c'est ça. Pour na nini lokuta kolia mbongo nyonso. Yango ya to lobi boy. Moi na mboka c'est ça na Lubaya, base la temps où ensemble les autres comme un parti politique, hein, bah comme un président interfédéral. On a la kuna na mboka ne kuna na Kasai, azaya choya inter AR ekufi. Oh nini idea o ekwei donc la kisi ke Moïse Katumbi bibo lenga mbongo ebele. Moïse Katumbi 10% mususu atonga ndako kuna ya 10% zo ko vanda te. Pour ani ala comme mikolo comme ko critiquer la muka non papa. Finga ka ndongo ko finga. So Moïse Katumbi oya Lubumbashi yo ko yate. Merci beaucoup Ndeko Margot. To comme kokende na moi souka mais to kende na point il y a tolobeli pe Maramba Nord qui vous déjà tolobeli Marambo ya Ndeko Claudel na Ndeko Deli tolobeli Marambo ya Moïse Katumbi retourne aye na lobaki est-ce que ndengo zali komona Ndeko Fayulu est-ce que à cause la mokolo ngo poye pa yamba coordonnateur. Moi, moi, je suis allé gagner le pain. À ce moment, parti décidé, côté l'école, côté enseignement, mais moi, je suis allé moi, je suis allé habiter photo qui est dans l'audit en bon langa. Nous sommes encore à l'eau, la bino. Alors, il y a un balai. Pour Moïse Katumbi, c'est un flatteur. Alors, Lucas Zonga, awa, a Lucas, a se positionné. Aya pe na ba investisseur au syndicat de la conception zo kaende ko yande pona ala ndela mama papa na bango bilo papa bango atika o na ina ba investisseur yako ba investisseur mo mo saka na batwe to te ka ba sachet ba mai na to mena ba 50 francs hein o vandi o fini o yo na ina ba investisseur zo yene OK na ba park la ndela mama papa na bino moi mboka Moïse Katumbi na mona c'est un flatteur. Donc ils ont gémé bani basala wana mais Martin Fayulu pe loko azape kinoa boula ngai fona leke la bango loko likolo na continuer na ba tourner na continuer na implanter na mais on to benga ngo désobéissance té parce que na ndenge to yebi na kati ya organigramme na bango lokola lelo e comme Ndeko Moïse Katumbi ndaza liboso n'est-ce pas qu'il fallait qu'Indeko Ndeko Martin Fayulu azana na sima pe kotosa makambo nyonso Ndeko Moïse Katumbi ya koloba. Moi mboka Martin Fayulu tokendaka matinée na Sainte-Thérèse a expliquer à peuple bien te fallait le ba vérité. Tovandi na Genève nde bagenda kovanda kuna koma lokwa lisanga na bango muziki na bango. Tomoni ete bache mwana mboka Moïse Katumbi pendant 3 mois. Il fallait pousser par argument. Pourquoi on peut essayer 3 mois? Pour moni était Martin Fayulu a zo be sous la muka comme le cola yende a combiné na moto tandis que moi so bazo tcha badim. Est-ce que oui que moi mboka muzitu afuti ba travailleur te abela mambo pesa ngambongo wo mo elofte mneza te ko na tekinda kuna na tika manda kumi bale bo pesa ngambongo wana na sa nini na sunga ndeko na ngai na ba tourner otozo sala. Et ça, le système anti-sani. Ce qu'on dit ça, il y a des gens qui ont un chambongo. Et ça, Moïse Katumbi. Parce que moi, je ne sais pas dire, il faut l'implanter partout. Donc, Moïse Katumbi, dans la chaîne, on pandi. Moi, je ne sais pas France Kalomba, le barra, la Salomon, c'était là-bas, le bilan, on a eu un temps en entier. Et tout le monde est Ndeko Moïse Katumbi et Ndeko Fayulu. Na meeting d'ailleurs, discours actuel, na motivation à zali couper sa population. Tolo ba déjà que président de la République faisant la robanga parce qu'azo senga toujours de mission un président Félix Tshisekedi et puis azali ko motiver population lobité na kati ya soulèvement populaire. Bien. Ami mais député. Na vanda na assemblée suppléante na suppléante. O senga président démissionné na nini. A vu suppléante do atiki ensemble ya ngwane vanda ta cour constitutionnel les autres ko kata makambo ngonde mais suppléante azozo mo ba 3000 ba 5000 azozo moi mboka Martin Fayulu toza sur besoin makile tangate
biso tozoka bapota bamiso ebeba biso mpona bagaz tolingi suba makambo wana te toza na besoin ya reconstruction ya Congo lokwa yo otanga na ba-États-Unis otanga bamboka par-ci par-là yaka nanu bovanda nona ndeko no nga nayebi na bamarche beto ande kokende au moins mwana mboka Martin Fayulu azalaka toujours actif na bamarche na oh 7 heures tokokuna na place omona ye wana ye nalingi bolingo wana ezonga nanu Bolingo ezali déjà tant que tozomona que ezali ko reconnaître président de la République comme Félix Tshisekedi mazali ko senga yende a démissionner atika ndeko Kabila pote bango basangana naye bakende combat ensemble baye combat ça va tika ndeko Kabila za esusu opeza ki gaz wepwani mobala bato mama Olive avandi na epuna na kinga kata sa ebinoni Kabila combien de kamuyeka Kabila même au conscience de bi Kabila ngata moi lilala moi pomme de terre kinga kati na kenda na lia na ndaku soko vandi mkeka Kabila tika biso to vanda ko Félix a reçu à 5 ans soko peut bien renouveler 10 ans azela à 2023 bayara bacha mabaya bango nyoso totala na ndiko vérité désir na ne to bango na 2023 to komi na suka penza émission na biso mais nanika ki peto zwa muke to salaki na bino elongo na point de presse ndeko Eliezer a organisaki et zalaki bongo kuna pona likambo ya journal JT de boulonnage o uti ko sala mais na moto nango atie ndeko Jérémy Oka oto monaki pas plus tard que quelques jours awa autaki ko zala penza na batiraillement makasi na Zakari baba baswe et puis na kati kakawana to moni pe bandeko mususu ya lingala facile mo ebele le même jour il y a point de presse wana to constater ndeko Zakari baba baswe a sali vidéo moko après JT après point de presse wana ezalaki penza na pasi mingi na kati wana biso nyonso to yebi ba guerre wana ndenge nini banda ndenge nini ezali ko continuer et même ici atanga ki ba kombote biso to yebi que tango alobi o elongi lokola ba kombo ngokute kiminga mwa muke na ebite soki video ngo ezali kaka pour que to meke un peu koyokisa bato nyonso o bazali kolanda biso Richard Kapuku o sunga biso na sunga pe ka Margot pourtant mosu pas ki po occasion te ya kolanda yango to landa ngo Margot to landa ngo ensemble na yo na population o ezali kolanda biso puis on va revenir. J'ai eu le temps ya ko économiser, j'ai eu le temps de m'organiser. Nana mituka soki 12 soki nzale baninga ndo teka mongo moko te ndenge igo Tanzania lobaki na ngai bomba bakale za marchandise mona mai car à 10 000 euros on a le château to repesa yo 7 000 au vivre dona zananu bien na bakara danger so na bina on teka ngona zananu elo na ko loba eza nini na ko loba ke na ko pesa lisusu mutu tenter asaka na kombo na ngai match échangé perturbation koti bakoti matanga ba panzani bayaki mulongo me bazongi mutu na mtunzela na tour de Babel Nicolas Zakari baba baswe ba petit wana mike baluki ba déstabiliser nga d'abord na niveau ya boulot politique ba koti ba réunion zamba confondre bango siko lelo ba komi ko luka ko puiser suna kata lingala facile o mutu alwa mâchoire na elo esilate na progression ya évolution de l'homme parce que mâchoire mutu zaka songe boy na tibo po mona ngo bien mais ezonga au fil des années ya ba évolution humaine mais yé mâchoire na etikali kaka bongo ça veut dire que va évoluer trop tôt. Mâchoire il y a Lacoste. Mâchoire il y a Lacoste, ça veut dire il y a ce qui ndengeni. Na rolia bango moko na suite temps. Na rolia bango moko puis je vais les affronter. Banda lelo au sakani to ke tribunal, au sakani na fundi au sakani to ke na parquet. Onga député immunité au Longwa. Je suis détenteur de 3 diplômes universitaires et je prépare un master en communication à l'université à Lille. Bon beta kuna botu na bango. Vous comprenez? So boye kota buku na ali, boye kota ki yanke na zapo na véritable kinois véritable dikando. Né et grandi à Kinshasa. Donc na bino na ko affronter na tous les niveaux. Nga ko bino te mi kolo bo bozanga équipe. Okum sa équipe ni. Ozanga supporter à orchestre ni. Ba villageois boye 2 jours na kata Kinshasa, bokasi bono bokozwa elo osute. Nga mona telebi nga mona bandi. To kosoa na to kofana. Bobonga makana nzela, jour na kuta na bino na nzela. Bozala makasi. Pour journal tout le monde qui est quinois qui ne l'est pas. Bah petit dimi. Na zonga ibno mikolo bokomona. Ngamo na zo s'occuper na bino moko. Bah petit miketa wana msura machwa elongilo wa mukolo. So tali face na yo ndima. Ngana beto différence mingi ta. Toi génération mokoti. Vous comprenez? Na bash na bino ngana comment déjà loin. Bosala nini?
utiliser binoti mutetiser ba longoli ya musala botikali yolela na mpele boza ko tepa sans parachute ça dépend ko to bambama pour bambama pe na poto bambama ta na mai poto ko retrouver yo to na mabele mais okota na poto oyo ya ngindinga o dindi libela e koko tindita elongita misto mâchoire ka mâchoire on su bonobo mwindu na miso na bonobo bo mela biloko makasi ya bendien bon mais là mélange à bendia et comme pour déstabiliser comme on va ma boma pour qu'on a banda on la tête italien ko tout ça dit pas ma choix so italien na mwindu na longi bonobo ya bonobo muso so tali ma choix na e on sentir que na évolution de l'homme na famille on va évoluer trop tôt. Voilà, non linga peut-être tomeka ko ça l'analyse muke sur ba propos ya Zakari Baba Sué. Tant azolo ba manga na ye. Ozo mona pena ke non na kati évolution de l'homme. Mutu wana pena bazwa ke évolution mingité. Moto wana longi na ye soki otali yango ozo mona pena ke bonobo. Zakari Baba Sué. Mami Zakari. Honorable honoraire. Mémé Zakari. Tantine Zakari, respecté taba honorable élu. Il va l'attendre à combo. Ba honorable honorable élu. Oh ba memi. Ya par hasard. Par hasard te maman. Ba memi ba nabile au moins la carte ça ba bureau de vote hein. Ba zotanga kaka ba combo ba papier zo kwe. Oh nani Christelle vonga ba papier kwe. Oh nani Lézer Tambo, on est Mike Mukeba, on est Daniel Safou. Zaka mami Zakari, Mami Zakari, et là on va voir les anini. Tout le bar la vérité. Bah ouais les Moïse Katumbi. Te ya lobi na kati ya ba video soko zolanda ya lobi bango bakota e moi motema mabe pona yeba voter yete. Te yoka ba expliquer bino eza nini. Likambo 10%. Eza muntu moko azaka pembeni ya Moïse Katumbi ya tongaka banda kwa somaka mituka pona ba 10%. Lokola babandaka na Mami Zakari na wenge yende abengaki moninga na lobi moninga yozo nyokwama olelo kendaka kinga kati babemisa ba pondu na mutu babemisa ba mbala babemisa mai moninga ko peza nini tokende il faut ça là les amis soutien Moïse Katumbi. Les amis soutien Moïse Katumbi, moi mboka Moïse Katumbi le kwa na guerre pe na mona mboka Raïsa sa nini apesi makoki to mona boy Mami Zakari ko fongola o ba bengi parti politique avec 10 personnes akokaka ko futa bango kutute. Oh Moïse avandi abi oh mais ba mi balio ça fois bundaka mukeba ya zolo po mukeba ya wanga na ba vérité ke ngane na boy ngala ba na mo mboka Moïse Katumbi banda kala alo ba vérité. Atali bo Lézer to komi wapi abi te ba mi bali o fo ba sa nini ba bundelanga elo re botizuwa yango na kolo 10% de mutaluki makambo nyonso yepe moya mboka Moïse Katumbi a chai mo pandi akoma arrangeur de son azonye makamna muziki ya lobiete ya za mwana kina beta kede abeta bill abe asokola na mbulo zo mona ke Mami Zakari makambo abasi yo sa la ngo ndenge nini moi si dans liboso bala été pona nini pozala ka mami okenda ka Sénégal okenda ko luka nini moi mobali otambola na Sénégal azala nanye pa na yo tango zo finga baninga babivia moi mobali faut ko luka okekinga kati okosi le pasteur bwana kenda wapi Jérémie yoka lelo apoli likolo pona yo kaka vanta nga somba amer nga na sala boy RTNCD esika bureau nezali ozongo pointer que journaliste RTNC kamite bazo bengana o de blonage il faut que tano ba bengana no nani est-ce que yo penzo zata na image moko zo gaz. Non, azali moto quand même à ça la initiative ba journal à Lingala le le soto moni bato bazui Valère na kati ba journal ya Lingala de Zakari azana kati ye bazola tisaye médaille na e karaté bato ebele batelemela e azola ta médaille na e karaté tolandi la kati ba vidéo na lobby et puis azozwa ministère à culture karaté ndeko Vital Caméra prometa e no sakana yango tobi makambo ya kijale lo il faut esila Mami Zakari ando ke kinga kati baolamba fufu bachele fufu alie ba buki pondo ache pondo na mutu alelelo yo ke kofinga Lézer
Eliezer aye mwana mboka bala mboka ndi basala na makambu te ye na nto bana yalo bakanga mwana soda tozana kanchachi kan lufungula kan kabila baka onyoso ye mami Zakari atonga ni na kati ata mai ata école ata baba pesa ozalaki honorable pendant 5 ans osala nini na lukunga osala nini bamama bapesi ba 100 francs mama ba 200 oso balelo émetteur makambo nyonso tolingi te yango tokosenga na mami Zakari soki ozoluka guerre okozwa guerre mais kokende nde na l'état te po tokomi mpe na état de droit état de droit wana nde esika ye atelemeli alobi na kati ya état de droit wana tokomi na pouvoir ya faci akokangisa bahonorable mpo nani bahonorable wana nyonso oyo bazali koluka ye akweya nani na masengenya te abi ata mwana ba amere abeta ba Weston mais travailleur na yo azotambola makolo travailleur no azangi li papa c'était à bwana si c'était pas Christelle Vwanga mutapi assez ba poster qui passait bwana senga ba poster ba photo ana te est-ce que na moi ndeba ke passer bwana bela makotisa mbongo na kata magazine na ye yo lelo koma ko finga batu mukamukika ko finga moi je suis azana ba société na ba Russie ba société na ba Italie toyeba ba société mo za ya nini ateka kama kayabu masangu to bukala lonzo ekufa inde mtakoma ke koteka biloko wala tozo comprendre te make ko kosele makambu ya liembongo ya matanga ya papa Lutumba alobi na biso mukolo moi collègue na biso ba checker matraque na nzoto alobi ete ngai nde na boy na za na 500 journalistes o ngai bapesi ngai fo na pesa bango coupage est-ce que pesa bato coupage mbongo ane ke wa bino ta musu bozo apo biso to non nga zo te nga ko zo mbongo epane te apesa ba mie yiko chibiste loko anga malika za radin opesa ngani po ya betaka matolo nga de ye pe ya betaka matolo bongo opesa ngani sala attention alobi ngo kanisa bato mami état de droit ezali état de droit ko ndenge ni ozali kosala analyse moko ka juste à passer tolobi bo ezane likambo nde ache maboko na moto est-ce que ça mambo ya ndeko Jérémie te parce que ndeko ezali likambo ya Jérémie te mwana mboka akei wapi mami Zakari ke député lekanita zwe gogo ake sena gogo kasi balobi bandeko wana misato nde basanganaki mpona bakweyisa ye basangana na nini alobi ndeko Daniel Safu ndeko Eliezer ndeko Mike alingi nde tolamusa ye nga naesai bavie boloba te nga nde na kosa charge na ye ngai soki ameki leta tokokei na leta po trop c'est trop yo papa lokwa yo bino bana bino baza na bapoto bino baza na ba belle famille banini yo mto sali mariage obengi muta oti poto yo kosala gâteau d'anniversaire gâteau de mariage alo banda kofinga batu ya lobi o mwana mboka melaka biloko ya makasi ya Inde boya melaka kamuna wapi ya melaka kamuna wapi ozwi rage kaka yo moko ozwi rage ozokoka kofuta batu te eloko moko te baloba te yo basi kilikili bandako kilikili kaka ongai nga mwana kinto yebaka bafamille moleka bafamille kisolokele bafamille Tshisekedi yo famille ezalaka wapi tozalaka mwana bitinda nde ya famille moleka aleloko moko lobonga mwana kini yo obeta kede obeta bil osokola na mbula yo sokola na yango tobi mami Zakari okendaka Sénégal kosali basénégalais balobi tokotina no bavideo makambo ya kosala awa pour comme ça dans l'état des droits à tokolakise ba vidéo moni yo makambo sala na Sénégal yango wana okomi pema mukuse tala obombaka nini na awa po debi mwasi amemaka zemi yo omemaka nini awa olingi ofingaka bana mboka batalaka kaka tolobi état des droits lokwa ya lobi ete balaki poste ministère ya culture tokotala soka kozwa yango tokomi na suka émission na biso mpona mokolo ya lelo nayebi te nini okoki kobakisa kojek pe kuna ezali ko marché ndenge nini balobi pe kuna kojek tantôt likolo dedans tantôt likolo dehors kojek collectif de journalistes éditeurs de Kinshasa toyena aussi ça na ba anti valeur lokwa ba mami Zakari o baloba nga na sala boye te lokwa ba vina biso ba sampengo mbe lokwa ba vina biso ba kasamba eza na jeunesse po le so mwana mboka vandi le na ngwende wana ende biso ba jeunesse biso ba onde to bimaka po to loba non to lingi sous 3e mandat te
tandis que bamusu bazali kosala kichibiste bazochibifie mwana mboka Joseph Kabila bazochibifie maman Olive atali abite papa yo oza na motema bomoto te parce que bwana sali avesalika kufa mais yo yoka a ozomema pondu obuki pondu na kinga kati obuki matembe olobi na ke kotikela pasteur bwana nzoka nyonso wana ekomaka te congé kezokende bien statut sidi merci vraiment na bandeko na biso ya presse en ligne pour le local accueilli le nyonso nyonso comme ça la politique c'est bien et on se le micro to lembi nanu to monta to préparer ba makamu susu maintenant la Congo France to préparer ba makamu susu parce que to komi nyonso komi gara akayambi yo kaso ayambi nani ngabi ça biso esengo ba ndeko finga biso boye mais boya biso atolinga ba documentaire a mesa te o documentaire à Mesa souka na pas musicien et pas porte-parole et pas nan biso documentaire à Mesa to linga honte documentaire à Mesa ndeli susuni ibika documentaire à Mesa de documentaire à Mesa eza eloko ba vie ba telemela biso mwana mdoko les heures abano petit na moi musalo Keba la documentaire à mais c'est faux à moi non à longanzala pour un jour et sourire pour na yo souvent moi mboka le roi ça fois lobby petit na il faut à esprit et on a toujours esprit pour système à des photos dans tinda appel vidéo zo esprit to va na bon ba no ba benga ba longanzala yango migolo eza époque à ma mission attends on se ba boya nga c'est boss c'est na bi boss et époque à ma mission boss kolanda margoté comme mission Bibi Kapinga vraiment bravo merci tous ces là tozu ba comme oye belé la monde de presse politique en ligne to ba comme oye belé donc c'est bien nga ça nga vraiment c'est mingi donc ça te que tout le temps ka Bibi Kapinga sali boy e bata montaka na non donc émancipé. Bienvenue pour la bande de cognos so pe autant mususu ya malansa qui message ba comprenez te no ba ki 2019 zéro bêtise 2019 to sala musala 2019 voilà to sala musala to zongela penza musala po mingi bazaka lekina émission mo trop de bêtises à lobby ba futilité après na suka nango ngana tanga nga papa na kona na bonne vie to la kisaki bonne vie na biso to la kisaba classe to tangi on se quoi à 300 francs qui wenza gambana yebi biso ba combattant de la mo tambola we wabi abi ma jouer c'est romata oyebi ah merde yebi yo to tambola no na bagaze comme migolo comme ça tamboka mami c'est là na ba direct no merci beaucoup donc, à vous tous de nous avoir suivis. Flatté. Valentina Bisso, on appelle sinon joyeux anniversaire à Christelle Boanga. Yo peut attendre Nazara na pas rouler là yo banda ko pamusanga maya miso bambote na Léonore Kinunga. Merci vraiment na bayo ya Bisso project linde bisanga. Ba mkwala ngalo bana vete na bomba ati. Ngwa pe na kutana pe na makopi no ya bibi. To ba ndeko to bolisa. Na kutana va ngabite il faut ya project. Voilà bon ma presse à terrain, il faut voir correct mais faut tout na ma mission. Tout ma mission te. Ma mission la grade, ma mission c'est grade ni. Yo za va charger à mon ya presse. Yo do chebilo yo za la bino za la dodo musolo kwa bato ozo sa ke correct ezala. Mais si ba na musu so bila ma nga za problème ma Bibi Kapinga te. Bibi Kapinga za le kolanga bi problème ezate to sala et to ça sorti officiel na so na stade de martyr tant président Zoyana faisait du roi ba vandiwana aller ba moni ba o ba simbi pancarte batala boy oui c'est ça la vie parce que comme d'aba maman bana il y a pour na ba code ba $100 ba faux compte ba réseaux sociaux to beba na to fingala non to zonga na bomoto nanu mais Mami Zakari Mami Zakari. On a fini l'émission. On a fini mais diyebisa Mami Zakari atika ba honorable ba vanda bazo kota ba commission bazo sa makambu mwana mboka Christelle Vonga yoana otiko bimisa loi na kata assemblée ye fimbo ekenda wapi fimbo ba mela we pa vieux Bosch abiara na on a fimbo zo 10 000 cha carburant. Merci beaucoup. Mais atika ne refinga bana mboka atika refinga mwana mboka ça faut la problème na été ça faut risquer pour le lo fait c'est que dia vanda na bokonzi akenda ça ba prison na ba matadi mwana mboka mukeba lelo ariska vina
donc yo zotango yo moi mboka Eliezer Tambwe motema pasi po anini ya za kata la muka kendaka kota Tshisekedi ndenge nini ba bibola mweleke belé donc mutazo kanisa alelo soki na komi boy po muto ba itinga ba ebisa pa pesa na blaisage première fois dans ça émission et ben on ça émission en français. Moi je suis licenciée à l'IFASIC, moi je suis graduée à l'IFASIC en français. Na vanda ngamo na zongo ba monta bi petanga. Ah ouais documentaire à Messes à la raté. Bibi kapinga ebisaka bango documentaire à Messes Talio. Nous sommes arrivés à la fin, c'était bien une concert, j'étais vraiment suis très émue en fait de la voir sur ce plateau de ma mission TV. Merci beaucoup Margot pour le passage nayo na l'analyse à mon pied auto sali ce qui est comme la biso de temps en temps hein tout ça la pata stage na biso ya ba analyse basi ce peut ba inviter ba monanité ba moni biso to sangani to sali analyse to lobeli marambo qui n'a beaucoup les tous et la invité. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur ma mission TV. Merci à Richard Kapoukou derrière la caméra. Merci à Moïse. Ce sont les soldats de ma mission TV. Grâce à eux, nous avons une image au Bozouaka, Yakitoko Makasi et tout le monde a dit bon balasima. Mais entre-temps, vous continuez à s'abonner à ma mission. Vous tika ba suggestion na bino na ba commentaire et ça la rabiso bien. Vous commet les biso soki et ko zalama mingi pour peut-être na bato bazan besoin ba kokota na Kojek. Peut-être le numéro. Kojek a un numéro. C'est en vérité. Donc on a bas sur ça après sa ligne est combien belé. Boutique à bas vanda. Hein? Au moins ni Fatinda Zana a eu dans combo. Tant que ta boîte qui s'appelle oh ma mission. Oh nani Coco France. Oh né Cléboa. Ayebi bano yaye botika batu bavanda donc nous association Mike na ba presse ami kamite na banda mobile so bonga syndicat mama syndicat les numéros donc mobilisation banda makasi numéro ka ko benga bibi kapinga mais ba impoli ndete biso kuna ba impoli te oza ba complexité bandumba pete Babisenga senga peto ba comme tu ba honorable mal à l'aise na ba ministre. Oh yo koti kiba ba mso benga ba 500 moins 1 na ensemble ko so binyo 500 moins 1 la kisi ni pichuzo la deloza. Question mark. To pesa lelote. 500 moins 1. Quand on s'appelle concert de manifestation autobala. Même avec un bombe, il faut le vérifier. Merci beaucoup Margot. Merci beaucoup Margot. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro toujours dans ma mission TV. Quant à moi, portez-vous bien. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.